African James Bond, Didier Drogba. Ah, 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 ah. Ogorgo, Yayous, Yaya Touré, Monsieur l'ambassadeur Azmak. Ah, Trésor Loi. Aïe aïe aïe, Fouenga Tchétché. www.diascongo.com, Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes baraté. Awa tozarana karapona ko sepeli sabino. Lelo toye na gansi bomoni moyo ebimaki ya makasi. O ebeti o ningisi. Ndenge to baraté moto aza moto solo moto akotika la moto. Bomonaki ba émission to salaki o ningisaki mokile ningisaki Belgique et ningisaki ba église. Ta boyokaki ke to tiaki to yokaki ke église epanzani nikolo ya mbongo to batie bandimi na kati ya molangi kasi awa tozongi mpona kotuna motuna koloba mabala ya poto ekomi kokabona na tina nini ba misusu balobi te ba papa nde kibondumba eleki bango ba misusu babi ba mama nde kibongande eleki bango yango sikoyo na kati wana nde tokoyeba po misusu mpe balobi mpe eza phénomène mpe ezakalaha botuna ngana tuna bino bongo totuna na zakalaha wana eza eloko nini toyebi eka boza asaleli yango nzembo zakalaha. Hein? C'est quoi Torolingande Toyeba? Ce qui est vraiment phénomène, on a des mutezo qui misami bali mabala. Tout est un phénomène, on a tout mutezo salate, bateau, bazala lisusu, ndenge et zara libosote. Bon, on peut dire na Katiawa, toza na baye, na bandeko ba outil France. Ouais, outil France, outil musique, pendia babi Gina Taylor en couleur. Hein? Azaye morote, azana ser Nelly, babi ba ser à catalogue. Nelly t'appelle, babi ba ser à catalogue. Zoye malamo, kobar. Eh pardon ma chère d'Engando. Babi motoza moto rotika la moto. Alors sans plus tarder, tous on a une page à pub. Mais bon, on a si ma pendia tozonga. Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Je me présente au nom de Fantastique KGB, Fantastique Yambokoyo. Balobi Lobelneza Fantastique. Balobi Talelneza Fantastique. Na aucun de sous wapi. Parce que babi na Dias Congo, tous na radio live, tous na TV live. Boyo kanga na radio, pe boro monanga, pe boyo kanga na TV live. Présentatrice Nabino, Gloria KGB, la Fantastique. Babi Fantastique. La Fantastique en PC là. Quand on est ici, nous PC Nous voici de retour, moto sur Dias Congo, c'est la différence, la chaîne du moment sur www.diascongo.com. On est là pour vous informer, l'information à la source sûre. Donc voilà, tous allés avec Gina Taylor en couleur. Balabi, moi c'est moi fille à catalogue. Oh yazana biso, auti musique, auti France, n'enga besoin mon aeboé. Aroyeb sabiso, a se présenter dans nuit moro bon na kati on a penja toko kakokota na kati ya débat la biso. Maman mbotena. Mbote papa. Bandeko bayebi ote bazolando sur www.diascongo.com o bazolanda yo à travers Mokil Mobimba. Gina Taylor azali nani? Comme on a Gina Taylor, nazali moko ya ndeko na bino chroniqueur Fabrice Pembele, naza sœur nae, nae ki mo tour na France, na Belgique parce que oza mboka banoko ko mboka ya mbanga donc atana kena nazonga ka koto. Alobi attaqué à azonga kama suate babi avion pepo ato matibiso nda aéroport fo babi belande babi poto solo ko bar pardon. Alors Gina Taylor ndenge obisi bango babi ke mabala na poto komi kokabwana soki to bito landa phénomène on a penjo ezoboma mabala na poto ezali nini pona yo. En tout cas pour nanga vraiment na habité même dans entourage nanga il y a d'autres personnes baké pour la location il y a d'autres personnes baké non mobile so aké Afrique. En tout cas, pour nous vraiment, na habité mutamtaza na raison na à repousser quoi. Pour nous na habité sur ma bala poto ezokabona pourquoi na même na milieu na vandaka non na yokate que pour na allocation mobile la sala raté azo contrôler kaka mbonga mwasi mususu zake mwasi bazo futa mbonga bana asala elo te bana bazolia bien te otaka makelemba abimisa bana te bana kolata salité quelque part pe. Ceux qui bazo sabo quelque part bazana raison mais pour ceux qui za pour maman kelemba en tout cas dans le bon que non première des choses non bana maman kelemba neza ngona elote libala non liboso mwasi esenga kozana na ndako libala po kitoka mwasi c'est lembo eza fleur il faut tout le temps ko sopela ngo mai tout le temps faut ko arroser ngo ceux qui za que tozo boya mabana biso po mobala kende ki chassa
bakangi na zaklara quelque part après biso mo photo mitala nan to ça non autocritique pour na biso moko comportement na biso ezali na biso na ndaku façon na so ozana mobile na ndaku et tout voilà. Tant que le zakalaha bandeko bazolanda kobar pardon tant que le zakalaha pour la bandeko bazolanda sur www.diascongo.com zakalaha ezani. En tout cas pour zakalaha ngana personnellement na binanga ngote na yoka on kala ba théâtre nok tala on na théâtre ke bakangi da zakalaha eza bilomo batila bimbali so na biloko kolia soki na masanga je sais pas mais na la non plus na théâtre comment nango boye na mona na ngote. Balabi zakalaha eza loko bakangaka mibali na kati batielaka bango na masanga to na biloko ya kolia po papa soki akomi kolia biloko ya mama akimi ndako abosali makambo nyonso likolo ya zakalaha nakanisi bomonaki na nzembo oyo kaboza ayembaki te zakalaha papa akimi ndako abosali bana mpo na fumbwa batiaki zakalaha na kati olobi mama bapapa bazokima ndako to mabale ekomi obeba mingi mpo na mbongo ya balocation mpo na bamuziki olobi likambo ya muziki toyebi ke muziki eza eloko moko ezotia mpenza potopoto mingi na kati ya mabala surtout na kati ya poto po omona mama mosusu ake na ntongo kozonga ni kaka na butu mais akopréféré azala mingi libanda ke kosala mosala na kati ya ndako mpo na yo moziki eza malamu to eza mabe. En tout cas pour na ngai eza eloko moko bakutanaka une fois par mois eza eloko moko ezala pas tous les week-ends non bakutanaka une fois par mois eza pe bien défouler moi moke parce que na ndako mosusu dialogue eza te oza na posa osola na mutu nanda ko conversation mobile ezalaka te dialogue ezalaka te yango na mois moko basaki kokutana une fois par mois po na ngai eza mabe te eza bien mais bakame ba principe ndako eza ndako po ata na kei na ozonga kaka na ndako moni eza nango mabe te même nga mpe naza na ba réunion tosalaka réunion na biso na Paris comme na Gozen Club tokenda mpe une fois par mois tokutana une fois par mois donc pas tout le temps ezalaka tout le temps ezalaka une fois par mois na sanza moko mbala moko tomona ina baninga to sais moi ba discussion échange de paroles to sololi to discuter un peu et puis to kabona biso ça la moi bien. Alors na bandeko bazolanda ceux qui to roki koloba eloko nini to tolini okopesa na bandeko yo baza na kati ya mabala to bazokima mabala pona ba ambiance pona kolanda bisengo o tolobi éphémère. Mais en tout cas ça moi passe parce que bamso bageno biso to libanda to luka to kota na kati o bana kati ba luka ba malibanda mais pona ngana bakaka ke moi ça bon ndaka libala moi ça bon ndaka libala pour aux appels à valeur mususu aux andé monter ba aux femmes libres moi c'est vraiment le coup moi si ya makwela chala mwana yemba te ko bar pardon ba cher de ngando. Alors si tu as des bonjours à dire sur aux ba salutation pour na bike mabanga ba pierre na ba pierrette ezanga raté sur aux na mabanga européen ça bamba mutu me mutu azokande te pour na Dias Congo to boya na biso kozokisa bato po to bakate Dias Congo mosala nde mosala mabanga no mama na pesi yo micro yo moko tala kuna ho pesa mabanga no bamba me mutu azokate na pesi mbote na famille nanga na grande sœur nanga ene na biso Pao Farida na Belgique na grande sœur nanga Georgette na Kinshasa na grand frère nanga Philippe Pembele na Kinshasa na grande sœur nanga Lucienne Amazon motema na filo alungi na ba nièce nanga ba neve nanga baza tellement ebele Tracy Lumani Hugo Diampovisa Akili Pembele Précieuse Pembele Prinel Alungi Voldi Alungi Espoir Pembele donc baza ebele et na bo sente ba sœur nanga na Paris sœur nangai Fifi Missiolo de gros bisous à toi chérie na sœur nangai Zina Bilaou na sœur nangai Yuchi Vundu na sœur nangai Nelly Tapele mwana membre na Gozen Club mobimba na réunion na biso alisa ba femme à Gozen Club hein Kimia kande to lo ba Gozen c'est la fortune na sœur nangai Yvette Mujinga na Kinshasa do basé belé na ma copine privée Kaniko Ita hein Kaniko Ita maman de Noah Sandra Mambote Pomme Verte Loli Malosa motema Guilin Maillard donc boza tellement ebelé donc ba gros bisous na lingi bino mingi na kanisi mabanga na yokani ndenge to bakate ba pia na pirate ba bambi mais muto azokate ya lobi abosani moko ko bar à ma belle-sœur Nathalie maman bana biso donc ye penzako est-ce que motema frère nanga Fabrice Pembele lalaka donc Nathalie ma belle-sœur donc Naleli yo ebika to saka nde to lobaki Nathalie toujours correct.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Nakanisi Ezaki et Sengo Yarolobaka Randent Lobate Motoaza Moto Solo Motoroti Kalamoto. Nous allons continuer. Il y a rejoint toujours une interview à Yaroeba. Pourquoi ma balle na Poto et Zoku Fato, ma balle na Poto et Zalisu Nenge Zanagate. Après cette courte page de publicité, nous revenons pour faire la conclusion. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Voilà, c'était Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Ndenge toyebisibino mabala na poto ezokufa. Le pourquoi ezalaki bon na mukuse penza na mingete na mikuse pour la relakisa bino ka toza na pona ko lakisa poto bagaete kopekisa na ko lakisa télé la devise de la maison autolingakate. To lakisa bino maima sozoleka na poto tolbagate motoza moto solo moto gotika la moto. Voilà, nous sommes en 4K. Ozana posa ko sala ba événement na yo tolingi sous makambu ya full HDT. Tokomi na 4 fois full HD. Donc 4 fois Full HD 4K. Aux ans, pour ça, événement, ils en ont 4 fois haute définition. Donc ulti définition au site www.diascongo.com. Pour l'instant, nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers à avoir cela. Donc, aux an événements, anniversaire, baptême, nyoso olingi, mariage, tout, on est là, on filme. Ceux qui posent la poste, il est en direct au betikar à www.diascongo.com. Ça, événement, mariage, anniversaire, baptême, matanga, tout. Torolexango en direct. Et Zaka kana esika likolo. Au fini esika bakoma TV en direct. Au komona tokolekisa événement na yo en direct. Tobo sanité tolobite et pas inabiso, c'est la différence. Tolingi la différence na katia musala, la différence na nyonso tozako sala. 4K 4 fois Full HD na 3 fois www.diascongo.com. Nous, c'est la qualité. Biso, c'est mon sala. Le travail. Bon jugé biso na ba parole na biso te kasi na musala o boza komona na image ya kitoko o ezozo mabongo na Wabatson. Merci beaucoup na o yazalaki bongo na sima ya caméra ezali bongo Yemei le DG de Dias Congo Waba Flash Wabatson. Bouti koyoka pe kalamingite tozali bongo na représentante officielle, représentante directe ya Dias Congo na mboka ya France o azon bongo na kombo ya Gina Taylor balobi en couleur. On a reçu la bino ba émission ya partir ya France au to bandrotia na kati ya site na biso na bandeko nyonso tout bazana posa te toya to filmer ba événement na bango to sala to roki koleksango en direct et rokio za la peine na kati ya site na yo www.kingani.com to leki selio émission o to salelio événement na to tiango en direct mo kilimo bimba ezotala yango en direct avec 59 secondes de retard. Nous sommes le premier à le faire, je le précise et je le signale. Toza bato aliboso, kobar. Bambote nanga na Yemei, mon pire vieux balobi, Luc Wing Temoni, balobi le vieux Nakacha Congo kuna isikawe babenge l'honorable, le futur député Bambote Neyangwana. Eric Bercy, mon pote, mon ami de tout le temps, de tous les jours, mon jumeau de la presse, en direct de Kinshasa, na minute pas dans Nakacha Congo. Eric, Salem Noyangwana. Nabo Sanité, Yemei et pourquoi pas Dani Senda, Oyazali Bongo, présent, il y a fan club BBM, Fabrice Pembele, Namboka Bongo, il y a Kinshasa. Et pourquoi pas, bana membre dans Katia Group WhatsApp, Oyazali Bongo, le bon chemin, Bambo Tanabino, Wana Nabo Sanité, ici c'est Paris. Ici c'est Paris, Bana, ici c'est Paris, dans Katia Group WhatsApp, Wapesika Bozali, Salam Nabino, Wana, c'était Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Bientôt Dias Congo. Et comme à Paris, et si même Nanga Moko Gina Taylor en couleur, et si même le maman a Gozen Club na Paris, vous en avez besoin de image et les cas dans le monde entier, dans YouTube, dans les cas partis à Dias Congo. Donc, image a bien, vous avez besoin de faire, vous en fête, anniversaire, mariage, interview. Dias Congo est pour Nabino, en tout cas, vous avez dessus. Et si même Nanga Gina Taylor en couleur, na ba fille a bien, il y a Gozen Club na Paris. Ah vraiment donc kilo quoi. Tout contact numéro nanga yangwana o eza koleka na écran. Donc tala kaka 4 fois ITRA HD. Hein ngamo Gina Taylor na elisusu na 4 fois ITRA HD. Toza en émission na biso toza na radio peut na télévision. Donc boza décidé. Je me présente au nom de Fantastique KGB, Fantastique Yambokoyo. Balobie Lobelneza Fantastique. Balobie Talelneza Fantastique. Na aucun dessous wapi. Parce que Babina Dias Congo, dans la radio live.
toza na TV live boyokanga na radio pe bokomonanga pe boyokanga na TV live présentatrice Nabino Gloria KGB la fantastique babi fantastique la fantastique au PC là quand on est ici au PC là